Papa Simon ye nde mokonzi ya Lingomba. Bakolanda ye na Papa Arma, et Papa Arma fo azala na Kinshasa. Papa Solo akolanda ye comme deuxième adjoint, mais ye nde fo azala na bino awa na Nkambo. Siko bandeko mosusu balobi ete biso siko esika na biso wapi. Bomba bomba. Mutu atelemaka. Papa Paul. Papa Paul atelemi alobi ngai likambo oyo ezokosala ngai pasi. Bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Wana Papa Paul esika yazali azokolanda ngai. Bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Mutu azokoloba à l'entête ezali nde Papa Charles na Papa Alphonse.